oyo ezalaki mpasi na bato. Kimwema meso obie laiswa. Bino boponi nini? Kimwema meso kimwema meso elakisi nini? Omona na miso. Soki Nzambe alakisi position na yo nyonso ndenge ozalaka. Ondimi na yo mpe ondimi te. Bokondima kaka. Kimona meso eza na tata. Nchasoye Nzambe batinda kayete ndenge bobongisa na bilaka na bino po ete komona kimona meso ese tozali kobongama mabaku mikolo nyonso sikoyo ozokufa na miso ese kosepela malamu kutu ndaiswa po biso nyonso tokufi elongo boyo bakosekwa basekwi na bango kimbangismo ye ndaiswa nde yango wana biso nyonso tokufi mbala moko 3 jours boya malamu nde basekwi batelemi bakontinue mokili kimona meso tango gere yaka pase yaka yo kotelema yeba kososola malamu avant koloba Yawe yozali Nzambe oyo bobongisa na bilaka na bino yango nde kosalema po bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela nzoka nde eza na dimension mosusu spirituelle. Merci. Kimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Olobi ni sikoyo tata. Yango tolobi ke Nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango. Nazomona mingi poison eza korege mikolo yo. Oui. Yango wana. Bayebiso ta mosala osalaka poison na kabato kimona meso. Voilà. Yo lingi la yo sobi kimona meso. Yawe réponse na biso ezali ete Nzambe batindaka ye te oyo yo obongisa na bilaka na yo kokisa yango po soki biso tosengi na bonzoto ete kokani na posa na yo te tobetisi yo libaku po ya misato kolo Yesu aza na nzela aya kosukisa makambo nyonso yango wana tozoloba ete tobongama ayaki mbala liboso aye mbala mibale ya misato ezali bizaleli ya moto na moto ekosala nini mona na polele yango wana mate ya molimo oyo toluti kolia sikoyo Matthieu akomaki yango bonzoto eleki mingi molimo ekomi moke yango moke Nzambe apesi biso mokolo ya lelo yango wana tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Amen. Merci batata ba mama bandeko balandi towuti tomoni oyo eleki ya solo soki bolandaki biso malamu na mikro abino ndeko mama Fifi Ndongala na lisungi ya papa na biso Alfonso kuna na mboka ya Kinshasa. Botikala malamu nde tomonani na mbala nsima. Merci et au revoir. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.